qui est instrument balobi qui eza ya faire rigola Tracy pe Alexa biso instrument o bomona ki wana yango ya partie ndamu yango ba ko remplacer kuna boki ye ya liboso déjà yaki ya bi balé déjà yango yo eye moi tozala ki wana Armel Wombo okozulanga instrument bien soit instrument bien azona ye parce que eza ba biloko ndambu ko etikalaki yango tozokota nyonso na dépôt parce que avant le 24 à la check-up général, il y a charpente métallique, net au mécanique l'autre fois. Tout le monde dans les réseaux sociaux, nous dans le matin, ils ont une union sacrée. Ils ont podium Oyo et Kozala placé le 24 dans le stade des Martyrs. Ok. D'ailleurs, le matériel Oyo Goutaki voyage et comment qui déjà Oyo Tika les arrêts net aux autres dépôt. Parce que dès au moment où Delta va télémi sécurité il y a matériel nango biloko au moment na toujours tinde que ça protocole ça la va dépôt minele o baiki avant-hier baiki ko sala expertise neto lobaka baiki ko tala ko sala état de lieu ba mona esika oyo bango ba ko placer ba banderole na bango ba bâche na bango polémique les autres moni ben instrument ya ngoyo ndenge ka bozo mona ka ndenge za leli soko boyi oyena marti oye kotuna ba kopesa ba information lelo to kozwa événement mususu ya ben instrument ya ngoyo ezokita na stade des martyrs kande bo mona awa donc yango ka ndenge za awa ben instrument ya ngoyo balobi événement ya le 24 juin ekoyinda voilà tozo poussa malembe na kati ya stade awa tozo poussa malembe babito zo moko ya ingénieur de son ba oyo ba na instrument oyo nde ba koyebisa biso ba onde baza na secret puis baza na vérité batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient à Bossali Binote à Tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison qui vient bali ngambo kaboete vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Solo. Voilà, nous sommes en direct, il y a Stade des Martyrs. Tous en direct. Amer Lombo, Oko Poussana, Tokota, tout le monde a bien inscrit, à faire go la Ningezo Kota. Babi, lelo est dimanche, le 11 juin. Babi, bien inscrit, à faire go la Ningezo Kota dans Stade des Martyrs. Il y a bino mobo, il y a événement le 24 juin, Ekoyinda vraiment, tout bien bino tout. À tout moi bien inscrit, à tout à quoi sabi wa conteneur, botaki doutit. Boteki douti ono ba conteneur wana za fait golate lelo ben instrument yango ezokita le tout mona mindele ba kitaki jeudi tout mona ki biso nyonso tout mona mindele ba ye mindele te nini boy to boy ba polémique le tout mona ben instrument yango yo ndenge ka bozo mona ka ndenge za leli soko boy oyena marti oye kotuna ba kopesa ba information ouais honorable Jersey Luonda monsieur assistant na peso mbote clergé Zeis babi Congo SNO plus officiel babi lelo to kozwa événement mususu ya instrument yango ezokita na stade des martyrs kande bo mona awa donc yango ka ndenge za awa instrument yango yo balobi événement ya le 24 juin ekoyinda voilà tozo poussa malembe na kati ya stade awa tozo poussa malembe babi tozwa moko ya ingénieur de son ba oyo ba na instrument oyo nde ba koyebisa biso ba onde baza na secret puis baza na vérité ya makambo Italie Stade des Martyrs ya faire gola balobi ingénieur de son papa Bolimbis bonjour ouais oko expliquer biso be to mo be instrument o bozo na ngo oko ebisa biso be instrument oyo na nupo batu balanda na po batu bazaka baduti ba ke ono be instrument o ezasi ya faire éternité yo ndem toza trop expliquer biso po bino mutu boye nango ngamo na za témoin na monde bokiti ba conteneur yebisa batu be instrument oyo eza ya nani
Ah, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, la fois dernière, tu as qui n'a pas instrument, tu as qui une partie à instrument. Cette fois-ci, tu as eu un instrument, tu as complété où ils ont acquis. Donc, qu'est-ce au monde, ils ont une partie, il y a un instrument musique. Donc, après quelques jours, tu as installé podium pour tout méca, instrument. Donc, bon, si ma vraiment solo faire rigolo, à zopé ça ma cam. Ah, le 24 coïnda, t'as la faire rigolo, à somme gazon, mon ma casse, donc, il faut kanga tout entour le terrain. Voilà, ouais, toujours continuer, ingénieur de son soucieux yo. Balobi, ben instrument oyo, c'est normal, ils aient à faire rigolo là. Quand on a boyoki non, boyoki qui ben instrument balobi qui ils aient à faire rigolo là. Très type à l'accès biso ben instrument au moment na kiwana, yangwa partie ndamu yango ba ko remplacer. Kuna boyoki il y a les bossous déjà yaki, et mi balé déjà yango yo et c'est que faire rigolo la musique stade de martyr. Papa revient à loba qui bien, ngana zoya ko beta musique. Nazoya ko to stade de martyr, nazoya ko beta musique. Donc vous allez vers 4 juin tu peux ça faire rigolo lito ito ka musique a tout monde ben skima ya kanda ben skima ya kano bonjour ingénieur de son sous papa bonjour papa ouais journaliste mbote ouais tout le monde dit ben skima ya faire rigolo yango ezo kita bien boza mieux placé à ko expliquer biso que ben skima oyo eza ya nang po makiele le bimaki faire rigolo azana le côté dédé ben skima mususu moko ya ba faire rigolo la sai ki utaki Dubaï alo batu balobi ki oh non, auti ko sombate ezaba biloko ya batu baloué. Siko yonde oza mieux placé à ko expliquer biso benskima oyo eza ya nani. Bon, merci beaucoup papa journaliste eza eloko oyo ya kosambate. Bino moko bozomona ndenge tozali ko mema toko tombola par instrument de musique oyo eza na caisse pour to tchango na kati ya dépôt. Ouais. Ba matériel oyo ezali ba matériel ekomaki hier na butu parce que avant-hier mindele to pe ba partenaire ya fait rigola abandi ete na mona bino pe na stade ne vous avez ko filmer ouais to sala ki on a Armel Wombo oko zulanga ben instrument ou bien zo ben instrument bien azonaye parce que eza ba biloko ndambu o etikalaki yango tozokota nyonso na dépôt parce que avant le 24 par ça la check-up général, il y a charpente métallique, net au mekaki l'autre fois. Tout le monde dans les réseaux sociaux, nous dans le lobate, et ça est union sacrée. Et ça li podium oyo et ko zala placé le 24 dans le stade des Martyrs. Ok. D'ailleurs, le matériel oyo utaki voyage et comment qui déjà oyo tika les arrestes net aux autres na dépôt. Parce que au moment où Delta va télémi bazali ko landela sécurité il y a matériel nango biloko o bomo na tozo tindi keza protocole ça la kata dépôt mindele o ba ki avant-hier ba ki ko sala expertise netolobaka ba ki ko tala ko sala état de lié ba mona sika o bango ba ko placer banderole na bango babash na bango topé ba kiosque na bango voilà parce que mindele o bomona ki l'autre fois bazali mindele il y a Heineken 0 ouais tout le monde mindele ba côté na stade tout le monde mindele ba côté vraiment na stade Heineken 0 na Guinness ne bayaki parce que il y aura de stand où ekozala un stade pour y rafraîchir bateau. Donc ekozala à bon prix pour l'événement le 24. Je crois avant peut-être comme le 24 la rozong a les sous travaux mususu ekobanda. Donc bandeko bota la biso comment chaîne comment on est Congo c'est officiel. OK, Congo c'est officiel et les karanani ni oui, les gars, partout le monde a tiré ça YouTube. Ok, bon, on a profité pour nous faire battre pour voir la vidéo de YouTube. Le 24 concert et Kozala. Babylon on so au bozo monde na ba vidéo et Zali Babylon ko y a fait rigolo. Ouais, auto sur un ingénieur, bien on senti qui est auto sur un ingénieur. Ingénieur Raphaël ngai mutu na la superviseur marambu topé clé à dépôt et puis hier ezalaki la police ezalaki ekangaki jeune Morasala Ramusala awa na compte francophonie ne ozala jié a remarquaki
afilmaka alobaka soki na ba warrior qui concert kozala te tout ça bakanga qui est déjà ouais te so bozo courant jeune mo vidéo les autres tozo courant te mais to ebi jeune yango image yo panda mais tozo courant te bakanga qui est parce que zo déstabiliser concert ya fait rigola ton na lo bebele te bino mo bomo na kaka ba image mais concert kozala ba matériel est commis vraiment félicitations na fait rigola parce que ba matériel oyo eza ba matériel mo professionnel et efficace. Ouais, génial. Nakata ote, j'espère que les lots au loba. Yonde mtoza mi placé à quoi ebisa batu qui est makamninge zoleka. Donc, néo monika stade Martin de beaucoup de benskima. Ndongo monyo ndenge za elibwe. Amel zo mobimba stade Martin. Zulanga mobimba stade Martin ndenge za leli. Non zo mona stade Martin ndenge za libwe. Toi c'est que oza ingénieur à makasi. Mais image na mona na te pardon vous m'avez au mona te. Oza ingénieur makasi. Donc, ndongo zo mona stade Martin oyo. Selon les ingénieurs au bête au tsal benskima partout. Filmer kune ngilanga mona na te. Nenge ozomona boui. Amen zom pandi. Donc nenge ozomona boui. Est-ce que faire que la gérer des nias à côté de stade de martyr oyo? Bon, makambo ya rotondi sa ngana yebite zo dépendre na artiste na communication na ye parce que la mona ki ba image azana États-Unis. Donc basa la kaka effort lisusu ya kosala kama émission boye ya koyaka na stade ya kolobela événement ba fanatique pe basala ba carnaval na bango amel zolanga stade on a likolo zoti likolo peut-être ingénieur azoloba azomona bien te zo vraiment ti likolo total te pena azo stade amel zolanga stade zo stade vraiment donc bango basala kaka promotion parce que ba matériel oyo il fait rigola ayena yango ils ont ba matériel oyo eko raté santé. Donc ils ont ba matériel moro professionnel. Déjà ba fanatique to peuple congolais soka yé akoyo ka son ya kitoko parce que na la ingénieur de son na sali 28 ans na musala oyo. Voilà. Ayebi ba matériel ya qualité. Voilà. Donc oyo eza ba matériel ya kosaka nango te même wenge tango ebetaki bazaki na matériel a bien mais lokola ote donc falina zoki ba problème na makambo etali matos mais matériel oyo vraiment et puis ekozala touché par ba blanc mélangé na biso ba congolais parce que biso to maîtrisaka stade donc voilà, dans un mingi rolobate, monsieur journaliste, nga zola. Ingénieur na kati ote nga na monika date. O bonte to ye retard to kotika to zo bozo ndambu. Donc sindika nini na kotanga na kati to benda mpanzi ba lexa kesi ko. Kunate. Benda mpanzi. Donc to moni ba lumière vraiment te. Question base o ba to ba déclarer kaka sans na lumière. Est-ce que stratégie ni la lumière pesana. Bon, toi pour toi ba stratégie nini la lumière au bozu les bisous pour tout le monde a conseil belé tu les gars ah wa oh non lumière zala qui bien té yo mo ebika kindenge zala oh lumière zala qui bien té lumière salibwe toza na pour cette stratégie toza pour cette stratégie ni obi bozu les bisous ya lumière ah wana so papa journaliste bon makamo telle stratégie ya lumière biso tozo fonctionner par rapport il y a groupe topé organisation à faire rigola badmazo gérer makambo etali technique eza mindele biso to salara coup de main parce que tozali ba fils maison makambo etali lumière penza na yebite menga la moni na vérification no moni nga nazo noter na okoma ouais tout le monde qui Tracy Eleza na peso mbote tout le monde Tracy Eleza ayaki na ba lumière déjà mais non tout le monde ici que pelité nenge omonaki ba lumière wana lumière mais tout le monde qui comment ça fait ba côté de Tracy Eleza aya ba biloko aza di domaine ti akini ko somba ba biloko bon wana na habité nga la salle qui pas faire été hein journaliste là donc expliquer biso peut-être yon de mo ba biloko mais ozo landela besi na so minute te na so fils quand c'est ça nini wana kende boye pardon na so minute belete nani armel zo ba kamera zo benskima ndé kota na so minute belete ni mo moni ba biloko wana bazui
Babiloko wana obaye nango. Est-ce que ça biloko bien? Yo ndem tous ingénieur. Là la émission déjà ils a biloko ya bien. Ils a biloko bien. Ils a biloko bien. Ouais. C'est que le 24 je te ressentir musique. Tu ressentir peu là. Là la zone la côté sonorisation, côté instrument, ils a ya qualité. Ouais. Koyemba ya artiste na habite ne boyembela mais na bi ke faire ayemba bien. Mais côté matériel ils a bien. Ingénieur, dernière question. Dernière question, ingénieur. Dernière question, Bolimbi Sumuke pour nous autant. Bolimbi Sumuke. Question sur la tuna pour la sécurité. Au Koloba, de pour y aller aux ingénieurs. Wana nga ipete sécurité zangate, sécurité s'il vous plaît, ingénieur, mais au fond le peut-être pour y aller battre nous. Te wana za département na. Te wana au banga, pour aux appels battre ba. Merci papa journaliste. Aux appels battre ba. Là la musala papa. Biso eza ta babilo releke belé. Bon voilà, ingénieur Kimi na nga, ingénieur Kati na nga. Voilà, nous sommes comme na suka ya Nina Biso, ya émission Biso. Voilà, bomoni skima ba skima ya ngone ngoti de Armel bena bumpandi. Donc bomoni skima. Voilà, tout le monde a fait ya émission Biso. Babi mingi le bezate le toza dimanche. Les lotoza dimanche. Moto ben skima fait rigoler yango yo. Oh na mona quitté. Les lo dimanche. Voilà, à suivre. Topé ba kiosque na bango. Voilà. Parce que Mindele o bomona ki l'autre fois bazali Mindele il y a Heineken 0. Ouais, tout le monde a Mindele ba côté na stade. Tout le monde a Mindele ba côté vraiment na stade. Heineken 0 na Guinness ne bayaki parce que il y aura de stand où ekozala un stade pour y rafraîchir bateau. Okay. Donc ekozala à bon prix pour l'événement le 24. Je crois avant peut-être comme le 24 la rozong na lisusu travaux mususu ekobanda. Donc bandeko bota la biso comment chaîne comment on est Congo c'est officiel. Ah, OK, Congo c'est officiel et les karanani ni oui, les gars, partout le monde a tiré ça YouTube. Ah, ok, bon, on a profité pour nous ça va tout pour la mission YouTube. Le 24 concert et Kozala. Babylon nyonso o bozo mona na ba vidéo ezali Babylon ko ya fait rigola. Ouais, auto sur ingénieur, bien au senti qui est sur ingénieur. Ingénieur Raphaël ngai ne mutu na superviseur marambu topé clé à dépôt et puis hier ezalaki la police ezalaki ekangaki jeune morasala ramusala awa na compte ya francophonie ne ozala jier aremakaki afilmaka alobaka soki na ba warrior qui concert kozala te tout ça bakanga qui est déjà ouais te so bozo courant jeune mon vidéo les autres to so courant te mais to ebi jeune yango image yo panda mais to so courant te bakanga qui est parce qu'ils déstabilisé concert ya fait rigola ton la rolo bebelete bino mo bomo na kaka ba image mais concert kozala ba matériel est commis ma félicitations na fait rigola parce que ba matériel oyo eza ba matériel mo professionnel et efficace. Ouais, génial. Nakata ote, j'espère que les lots au loba. Yonde mtoza mi placé à koyebisa batu qui est makamninge zoleka. Donc, n'est au Monica Stade de Martin de Raboko Tsebenskima, ndongo monyo nenge libwe. Amel zo mobimba Stade de Martin. Zulanga mobimba Stade de Martin nenge zaleli. Non zo mona Stade de Martin nenge libwe. Toi c'est que aux ingénieurs à ma casse. Mais image na mona na te pardon vous m'avez au mona na te. Aux ingénieurs à ma casse. Donc, ndongo zo mona Stade de Martin oyo. Selon les ingénieurs au au tsal benskima partout. Filmer kune ngilanga mona na te. Nenge ozomona boui. Amen zom pandi. Donc nenge ozomona boui. Est-ce que faire que la gérer des nias à côté de Stade de Martyr oyo? Bon, makambo ya rotondi sa ngana yebite zo dépendre na artiste na communication na ye parce que la monaki ba image azana États-Unis. Donc basa la kaka effort lisusu ya kosala ka émission boye ya koya ka na stade ya kolobela événement ba fanatique pe basala ba carnaval na bango amel zolanga stade on a ti likolo zoti likolo peut-être ingénieur azoloba azomona bien te zo vraiment ti likolo total te pena azo stade amel zolanga stade zo stade vraiment donc bango basala ka promotion parce que ba matériel oyo il fait rigola ayena yango ils appellent ça un matériel oyo eko raté santé. Donc ils appellent ça un matériel moro
professionnel. Déjà, fanatique, tout peuple congolais, soka yé aroyoka son ya kitoko. Parce que, dans la ingénieur de son, na sali 28 ans dans Moussala Oyo. Voilà. Ayebi ba matériel ya qualité. Voilà. Donc Oyo eza ba matériel ya kosakana ngote même wenge tango ebetaki bazaki na matériel a bien mais lokola ote. Donc falina zoki ba problème. Na makambo etali matos mais matériel Oyo vraiment et puis ekozala touché par ba blanc. Mélanger na biso ba congolais parce que biso to maîtrisaka stade. Donc voilà, dans un mingi rolobate monsieur journaliste nga zolande. Ingénieur na kati ote nga na monika dot. Obonte to ye retard to kotika to zo bozo ndambu. Donc sindika nini ona kotsanga la kata de. To benda mpanzi ba lekisa question. Kunate. Benda mpanzi donc to moni ba lumière vraiment te. Question base au batu ba déclarer kaka sans na lumière. Est-ce que stratégie ni la lumière pesana. Bon, tu vas porter ba stratégie ni o la lumière au bozu li biso. Pour tout le monde ba conseil belé tu les gars ah wa oh non lumière zala ki bien te yo mo ebika kindi zalaka. Oh lumière zala ki bien te lumière salibwe. Toza na pour cette stratégie toza pour cette ba stratégie ni obi bozu li biso ya lumière ah wana so. Papa journaliste bon makamo telle stratégie ya lumière biso toujours fonctionner par rapport à groupe topé organisation à faire rigola badbazo gérer makambo etali technique eza mindele biso to salara coup de main parce que tozali ba fils maison makambo etali lumière penza na yebite menga la moni la vérification no moni nga la zone noter na okoma tout le monde a dit Tracy Eleza un peu sombre, tout le monde Tracy Eleza avec une lumière déjà, mais non tout le monde ici qui est pelité. N'est au monde qui est lumière wana. Lumière. Mais tout le monde qui comment ça fait beaucoup de Tracy Eleza à un babiloko, aza di domaine ti, a qui nous sombre babiloko. Bon, voilà l'invité, on a la salle qui va faire été, hein, journaliste. Il y a des expliquer, ils peut-être que y a des monde babiloko, mais aux autres landes les besties, dans son minute, dans son. Fils, quand c'est ça, n'y a rien qui est débrouillé. Pardon, dans son minute, c'est belé. Nani armel ils ont ba caméra ils ont instrument de kota dans une minute c'est belé nous au monde babiloko wana bazui babiloko wana obaye nango est-ce que ça biloko est bien yo ndem tous ingénieur là la émission déjà ils a biloko est bien ils a biloko bien ouais c'est que le 24 je te ressentir musique tu ressentir peu là la zolo bela côté sonorisation côté instrument ils a qualité ouais koyemba ya artiste na habite ne boyembela mais na bi ke faire ayemba bien mais côté matériel ils a bien ingénieur dernière question ingénieur dernière question bolimbi sumke pour nous autant bolimbi sumke question sur la tuna pour la sécurité okoloba de poyepe aux ingénieurs wana ngai pete sécurité zangate sécurité zangate ingénieur mais bako fongolo pete po yana batu no te wana za département na te wana okobanga ipo ozape batu ba merci papa journaliste oza batu ba ko la la musala papa biso eza ta babilo releke belé bon voilà ingénieur Kimi na nga ingénieur Kati na nga voilà nous sommes tokomi na suka ya nina biso ya émission ya biso voilà bomoni skima ba skima ya ngonde ngokoti do Armel bena bumpandi do bomoni skima voilà tout le monde a fait ya émission ya biso babi mingi le bezate le to za dimanche les loto za dimanche moto mais ce qui m'a fait rigoler yango oh na mona quitté les loto dimanche voilà à suivre batu bayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison qui vient. Balingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On